Yakaye bisope lokola to bongisa kabi oya yebilia tuzapenda kosa ya yepe bilia kutuza makasi na yango na kosenga nzembo na papa dirigeant sima papa longo si na biso mboni Silwanzambi ukansila de Silwanzambi ukansila muki mwana kyame tela mese salu kyangunza nzambi Silwanzambi ukansila muki mwana kyame tela mese salu kyangunza nzambi tusadile salu kya nzambi mukeleka tusadile salu kya nzambi mukeleka eza ya mvimba mangi twavuluka tusadile salu kya nzambi mukeleka tusadza yai vuvu kyame munzambia moyo kemu watwa nzako ngatu konso vangwa kyanza yai tusadile salu kya nzambi mukeleka tusadile salu kya nzambi mukeleka enza ya mvimba mangi twavuluka tusadile salu kya nzambi mukeleka tusadile salu kya nzambi mukeleka enza ya mvimba mangi twavuluka Kongo tito komi na ngongo papa liboso papa tike tolimbisa biso patike toza bana na miso na yo tokolobaka tokosala makambo ekosepelisaka yo te papa tike tolimbisa biso tozali kobanda répétition na biso papa topesi ebandeli na maboko na yo papa obatelaki biso lobi tobetaki awa na tina ya mokolo oyo ya mercredi papa lelo toza kobanda répétition avant tobanda papa toza koyoka maloba na yo na kati ya mokanda na yo ya bule papa godidi ya Kongo aza koteya biso papa tike tokozala ye zala pe na bandeko baza na nzela po te bakoma awa tosala mosala elongo ebandeli mpe suka topesa yango na maboko na yo oyo tosengi na oyo tosengi te tika te okobakisela biso na kombo ya tata mwana mpe tata elimosango amen ya boli bisangai ngamukana muisana munoko ya Kongo nzambi wavova mambu mama mamo wata mono iyave nzambi aku wakufa ikisi munsi angipiti munzo akinanga kukalani yenzambi zankaka ye monoko kati ukivangi landi kitekiko katifwani kena lekwa kena muzulu volekwa kena vavantoto volekwa kena mulangu kunsi ya ntotoko 5 kufuka manandi bio vosadila bioko kadi mono yave nzambi yako inzambi akimpala ivutidilanga mambi mamase landu mubana na teye mbandu ya ntatu ya mubaba kumbelanga kansi ilemvokelanga na teye funa dia zimbandu mubaba kunzolanga yekebanga nsikutuzami sambwadi 7 kusadilani nkumbu ayave nzambi yako munkatuko kadi yave kana nungisa muntu usadilanga nkumbu andi munkatuko 8 utokonana banzila lumukelo mingu mpasi wa kebakelo kibakelo kyalongo 9 voix unasala lumbu samba nuye sala sala yako byabyo kanti lumbu kyansambodia ilumingu lwa yave nzambi yako bruna kusalani saluko kamwanaku wabakalavo mwanaku wankentoko kasilo kyaku kyabakalavo kyankentoko vo bulu byako ko kanzenza mpe ko wena yaku mungudia mielo myako kumiemosi 11 kadi mulumbu samba nu yave wavanga zulu yentoto yembu yebyabyo bira mubyawo kansi wavunda mulumbu kyansambodia idyawu yave wasakumuna lumbu kya lumingu wabieka kyolongo umezole vo 12 vumina saku yengudi yako mpasi wazinga lumbya bingi munsi yina kuvana yave nzambi yako umie 3 13
kuvondani ko umyeya, kuyangani ko umyetano, kulabulani ko umyesambanu, kutani kimbangi kya luvunu mfinengani yako ko, kuzini nani moyo mkazi mfinengani yako ko, kuzini nani moyo nzo amfinengani yako ko, kaselo kiandika bakala vokia selo voselo kiandika. Chapitre 6 verset 33. Kanti luteka tomba kimfumu kya nzambi yelunungulwani buna silwa kudu kulwa bina bya byonsono munkumba tata kisulokele tata luga tata ngenda kuntima tata simagi mangu kyangani. Amen. Tusamba si walongo tata dalunga na kyangani nge mfumo to Yesu Kristo nge wakengo na mlenga mapona kuluzu nge kwa pedia kwa tabula levo nkaketa damu Eva walongo tata ngenda kunzulu yikunda kya kuntensi kuna tambi nge yisebe to ibana nani waza kara ivinga tata ngenda tuhana kunima kya residence ya Shenuda mpasivo to kuyengolokela tala wunu kiki tukiri mu Yerusalemi bansole mpasivo ya dikila to jema ngema moyo mfumu dulo ko kumfila nkeda muni fofola kempamba fama sumu ivulanga makondo betela sungula mama tutuvana zola insiku mpasikala ngayeto bisalu muvanga dio dina mfumu tufila nkena utuloka mkanda unzidu wangeye walongo wena bika mfumu mvika kolo wake konsundi mpasivo ya kala bonso ki intermediaire ya mana mevo makala mangeka munoko beto tunawa to tambula mpasivo da bakansendo kuntwala kadi mtu tuvingi langi no sata mbalo wangeye ta mwanda velela bika mfumu tunungi sabo tukuna nkenda zaku kale tuntango imani mpangi botu lombe mna samba kala yedi ntwala kimfina bafina makampa so sala sala kwa uvinye ko makongo matatu kadi mina mtsilu beto malongo telemesa bende ko pasi munza kalipi muna wisa ngeseta kisolokele mwanta dalunga na ye mwando villa tatengena kuntima ko tulende tasimoni kibango kyana to maunso. Amen. Ba ndeko nangai guitariste tutanga kimibeko nyini yango mibeko bade ulingi sangai ngamu no kwa sababu mingi ya kotea Kikongo pambate na kati ya Kikongo ba secret mingi ya makamana biso yumo na kati nazaka subana na gisepaje lungana bukolo mususu akendage na ngambo ya rive droite kuko ya ba français na benga mingi ya bansusu ba ka muno mingi wana ya français na bengo mbanza kimbangu ulingi sangai pambate makoleza tuna atamwa ikuna na nano ataka juma loba liboso loba ninga zoka wa azubo zi honneur fois loba tama bali ko loba batu bayibi ka performance ba Kikongo buda muka ke afuta ni papa meko kutuni na baka wa Kikongo performance gangi mbeo futi longoka yewana kolo Yesu alobi sengel to yeko to uchi kuna pita to mataki na festa biso ya media ya presse na katelekino to sanganaka alobi bo kende ko yebisa batu ba ikomi ninga nikana bazoya lubangu alobi tango yako yokola makambo pasi mo kimangu bai balobela makambo pasi mo kimangu na monoko oyo ya suka tikala kina bango misato muno wako loba wana yango biso ko yokola pamba tito yebike tango yake na generation ya kala wana na yudayo ako lo monoko moko boye atuni na filma kutu image na isiketa bazo papa bandeko ya tuna na cabinet ko pesa vyo na fumalongo pa fumalongo ayebisi bango boye ko la Kikongo na mandombe pamba te bango bazoya batuni batuni mani bakayara bandeko cabinet ko kolisa ko lo bango neni kuna na bayuda so yebakite biso to zaka media to bakisa monoko arameyen yango wala pamba te kuna na bayuda ko lo monoko moko bengi arameyen tango yaki pena zo puso bayebike yeyi wala ko lo Yesu tanga zonga ki ala monoko moko beke ya Kikongo yango mingi nga na bakata simo ngimango yibisa kama wana ye ninga na banoko lo Kikongo baka ninga wana poto tanga bibina kinga bref donc na oyeteli mobeko soko dui na monoko ya Kikongo babengi yango nsiku nzokande a partir na mandombo apesi biso pe kaka soko dui nsiku o to benga principe saka na paku nunge bongo na kapelekete o balolo yango ekomi kunsi donc na se atango donc mobeko bandeko na ngende ba ko mingi ezaka valable na se atango soko longi na mobeko na yo lola eteli pesi libelio pambate ndeko na biso o pa dengena ko benga le commandant en chef et loka to saki ezaki ko to sanzaka ka mobeko to ba yebise gena kene ko tuna moto atala kama kamwa na pesi réponse ya beti mobako jango tile na se atango nga ku na benga kango mobeko nengeza di commandement oyo ngana ko betela sete esika mingi na remarquer et kobo biso ba guitariste esika wana
Ce qu'on t'a dit Mazabou, autre toi, quand tu as Jiki, n'a pas de Nazakuana. N'a pas dit Mazabou n'a Paris 2 fois. Pour la quoi qui Mazabou de Boubalam Balé. Pour la Paris. Et ça vous savez pas si moi, j'ai n'a pas filmé, ce que. Ah, nous n'avons pas de attends, pas que ce soit mon fils. Moi, c'est le bout de elle, c'est pas ta femme, mais qui m'ont sonné. Kunsi. Alors, donc, mon beko, na mon kikongo kunsi, insiku. Omoni, insiku, kunsi. Donc, on a essayé à tango. Et puis, ce qu'on dit insiku, wana, nsi, na mandombe, ntoto, et c'est comme du biso. Ce qu'on telle image, il n'y a pas musée, on a une expression assez forte à l'époque, où il y a un papa qui se loquait, il n'y a pas de longueur, il faut camiller, parce que c'est la moto. Il n'y a que 2 moments. En tout cas, c'est une jusqu'à au niveau de mes recherches, on a remarqué que papa qui se loquait en tant que le Belchedek, le roi de Salem, donc Dieu le Père. Parce que dans la Bible, à l'objet, il créa. L'impersonnel au singulier. C'est seulement au moment de nous créer, à l'objet, à Big Man de Konaye. Papa de Longana, papa Simon, papa de Ngenda, Tima, Simon Mokin, on a Tchepema. Mais ce côté de Béléwana, papa qui se loquait en tant que le potier. Et puis, position par ça, il y a génuflexion, pas Foukami. Il y a un mingi de Bakatar de Bonelaka. Ils allaient expliquer comment payer. Mfouka mene, tu fouka mfouka be imbene. Pas batté, tu photo fouka me la bango, tout ça na nyongo vis-à-vis na bango. Par contre, bazo que la montagne mo papa dengue en tant que potier, asa ko fouka ma, bango ça tout. Donc la génuflexion. Mfouka mene, mfouka me imbene, ko ça nyongo. Alors, nyongo wana za nini? Papa qui se loquait ta ba belé en tant que potier. C'est le potier, ils ont façonné. Tant qu'on peut, on peut comme on a sur la pierre, et c'est qu'il y a Horeb comme la Moïse, comme on peut dans ma boko. Donc c'est 2 instants où le papa qui se loquait, Dieu le Père, a fait usage de ses mains. Donc on va dire, mon beko, nous autres moto, c'est intrinsèquement lié. Ça va qu'il y ait moko. Nous autres les mon beko, nous autres moko vulnérables. C'est-à-dire nous autres moko satana, à côté na yeninga saka, le rat, le cycle de ezali, à monument ouverture, continuer. À ça, mon boulot, à pesser une compréhension de bandeko. Allez, paf, tu butes voilà, tu as tout à kiné. Donc, photo ça la mingi na kacha mobeko. C'est ça kacha mobeko. Soit on a ça par exemple, où il y a le lobby à Ekobo. La Bible en français, toujours à propos de la langue. Au moment où on a le lobby que tu ne commettras pas d'adultère. Or, le texte, ce qu'on tient là juridiquement parlant, l'adultère, définition, c'est une personne mariée qui va tromper son conjoint ou sa conjointe. Donc, moi, en tant que jeune, je me dis, oh, ben tiens, on se marie, mais on va éviter de faire. Mais si vous êtes dans mon orabis, c'est Congo, Balobi, Ninga, la personne dans la Bible, dans la personne, ça les Koboté. Mais Kobo, il n'a dit Congo, c'est encore plus Balobi, Kuyangani, Kuyangani, ce que je veux décortiquer, frère Moana, Yangani. Ça dit, tout ça, Boye, Nzambe Tata, tant à Kelibiso, dans son amour propre, il a prévu pour tout un chacun de nous une Ève. C'est-à-dire que mon panzi au Yabisu. Mingi, tout ça va jeune, tout le monde a qu'à boire, on a ça n'engagé, nous avons dit que tant que tu l'as ngana, au côté dans les boules yangani, parce que les boules yabo au côté, sur côté où on a yoté kangamane, parce que le liquide, pour les cobos dangereux. Papa d'Engenda, non pas seulement du monde qui a un nous on a tant là où tu balles en cam le 23 août, nous commençons à boire dans ma solo que ah les connards nous balles boire, ah, qu'est-ce pourquoi soutenir parce qu'il y a le quoi en tout cas, il y a un boire au côté groupe ya basi na balle. Ngali kamwana na on testament yango ko sanga mystique donc sakanate yango le baki ngafona zakana biso mibali parce que wana au moins peut-être wana vana bala mais on a bala na Dieu longa parce que soko bali obengo longo yingolo ko makasi lidusu wana ezipami donc alors vous avez comme solo que bali que na molimo soko sali ekitisa ka molimo na niveau moko ko sakanate papa si moi be ayi se ne ko wana lui que ni na sa bwenga fumo longo benanga binganza molimo santo ce qui est méca pas ici parce que moi ni ngasiko na yukango ah même yo fumo long mais nini nzokande tango zo sangana na mwasi eza acte moko ya ko sakanate parce que le liquide séminal ninga mengo na français oya yo chromosome na yo na oya mwasi soko tutani bo sali acte oya bango tango bafuka maki bokeli moto parce que d'autres yebike moto oyo bakela kaka na maboko ezali kaka ye Adamu na ma Eve ba oso ba tikali même ko Yesu tango yaki mingi balobaka bon ya bota maka mais alikaka mena le bumu ya moto mama afana ngi nefu monakati mais papa Simon qui me tango ye l'équipe le bumu mama ba voilà ba donc eza ko sangana eza acte moko tu deviens divin Osali Nzambe, tu crées l'homme à ton image, photocopie na yo. Donc comme Nzambe. Alors bino so zonga ko la bonne moniama,
parce que mimi to monaka ngana ko boka la so basoso ko mona na poulailler basoso bazala ngo wana un coq soka moni une poule akini moka ko matele pa achimwa liquide akena achimwa chiswa et sinon biso na satango to bibosani yango to kena isika to tangi Mathieu bakomi to lukanano bokonzi ya likolo yekeni ezani bokonzi ya likolo balobi soko longi nzembo to yemba ba jiki je crois mibeko bana banga mibeko yango nde fongola ya lola misala banananga yango epesaka moto lokumu bolingo bana yango epesaka moto mayele donc fongola lola ezali bo mobeko soko za kacha mobeko donc to luka bokonzi likolo ndenge nini faut ça en accord na nzoto mais donc na benga le 10 commandements c'est la constitution humaine koluka no nzela te o nzoto yo nengo za soko za kacha mobeko okomi efandelo ya tata nzambe kolo Yesu modimo santo nena benga kididi kisuluka ndelwa na ndengede donc soko za kacha mobeko yango nde penza donc molimo ça takuta kotala musika parce que il pas animaka tata nzambe mais loko alika kaka yepe azala omoni ya Yesu ko zakani na iko dicter takatanga diamu ninga benga na français na mpoto satana ya kikomo bengo tebo telabo atubaka na bato bref ezala mama te ya mokuse to kone musika te do bande ko danga na résumé ninga toloba to luka bokonza likolo za ndenge nini tous là en liaison spirituelle na yemo di mon santo guitare to beta ka oyo ça na 5 accords hein na 5 fils pourquoi 5 na ça langue de recherche chiffre 5 wana ka étoile to la ndenge na to didikiki ce que bande ko na biso ba instrumentaliste on leva ce que l'autre les en accord te ko mona ka ndule ko besi mabiete biso pour tous là accord na yemo li mon santo ninga na nkamba kuna pour tous là ya bengi conscience humaine. Je vais finir par ce cantique où il y a les bosses de na passement du mot officiellement parlant où papa ne connaît pas beaucoup Samuel Azwa amake samanungini nous voit témoigner nous quoi yisu nous sommes nous ni wana ngana bengo scaphandre de combat ezali mobeko 10 commandements bolingo mibeko misala yango pesa donc ça nango soko ça na wana komi na to rasoba na kisa ngana ko kola na sefa je me souviens tout la fille mon film moko tata benga XOR asa japonais atana Suzuki na 4x4 donc ça voilà soka wo tukumba voilà blouson ya jean azokumba siko sika to ko lingo bunda ba dragon umuna ka lui transmutation umuna bile ko elatiye tango atako dragon ndenge ko ko azobunza bodo scaphandre wana pour la buzali bolingo mibeko misala na sisi wana ko paki solokele pa de lona pa de motima ko tele ko bonde tout ça mon ankumwange c'était la question solokele moto discuter le ngana et moi no vetra simona ki mangu kyangana c'est le mozulu bika kumba ka siswa ki fuma kis zula la vanga ma to boss mozulu de ko ko lu ko ala lu ko temo fukaso jengelo ko dum fumu tala fumu ka tala mu bika dika ko fumu ni c'est le no mo voyo en vous amen ilongana pesa kibinde ilongana pesa kibino bolingo mibeko misala bana Mungu na sepelite na ndenge bino esi bojwi elonga na yango bana nangai boyika mpiko kwete Mungu na sepelite na ndenge bino esi bojwi elonga ajali koluka apengwisa bino bana nanga ngele bana nangai bozala mayele kwete monguna ajali koluka ebele bajali kolanda ye bana nanga bomilengele boboiko bongwana oboiko bongwana bibeko na pesaki bino nzokande oboi na bino kotosa bana nangai mawa pasi na bino po esila ejali ngai kimbangu bana nangai bojala mayele kwete monguna ajali koluka apengwisa bino bana nangai
ebele bajali kolanda ye bana nanga bomilengele kolanda ye bana nanga bomilengele lokola boboyi na bino kobongwana onatindaka bino boboyi kosalela naloba lisusu nini kobondimelanga lokola boboyi na bino kondimelanga ata moko mibale misato bakolonga na kosepela na bango mibeko napesaki bino bana nanga ata moko mibale misato bakolonga na kosepela